Sarah Os Diary. Nazana esengo makasi ya ko retrouver bino lisusu lelo na nzela ya ba portable na bino, ba TV, to pe ba ordinateur na bino. Bandeko nanga nakumisi nzambe oyo abateli biso pe asali ngolu ya ko permettre biso to solo la mokolo ya lelo. Liboso ete tokota na mozindo ya lisolo na biso ya lelo, na kosenga na bino nyonso oyo bozali lisusu bapaya te po boleka na ko po excuse ngai na ngina senga na bino nyonso bandeko nanga oyo bozali lisusu bapaya epa na nga te boleka na ko like pe ko partager lisolo oyo po na encourager ngai pe na ba oyo ba koyoka ngai mbala ya liboso basabone baklike na cloche ya notification po bazanga te ba video nanga prochainement. Sans plus tarder, bandeko nanga tokokota na lisolo na biso oyo etali bongo likambo ya ba vie privée na biso na ba réseaux sociaux to pe na internet to YouTube. Ba papa ba mama pe bana na biso bato ya mangala tozala bato ya mayele tozala bato ya respect toboya bozoba na communauté na biso toza bato toza banyama te. Internet, YouTube, WhatsApp, Facebook et tout le reste o biso nyonso toza kosalela lelo mundele moto asali yango wana tembe kutu eza te mundele moto asali yango mingi biso nyonso toyebi ke mundele tango alingaka asala eloko quel que soit eloko yango arizonaka nanu mpona koyeba pe ko maîtriser avantage na inconvénient ya eloko oyo alingi asala pe tango akomi kosalela eloko wana mingi akoluka asalela côté oyo eza na avantage c'est-à-dire epai yo soki asali eloko ayebi ke kobota ye bolamu boko boye na nsima. Me biso bato mwindo mingi miso bato mangala mpona bato mwindo toyebi ke bikolo eza ebele oyo balobaka minoko mosusu oyo ntango mosusu biso toyokaka te lokola bango mpe bayokaka mangala te. Mpona biso bato mangala pona nini biso tosalelaka biloko wana kaka na ndenge ya mabe, c'est-à-dire que tango mondele azopona kosalela ngo na ndenge ya bien biso tozosalela ngo na ndenge ya mabe. Biloko yango en plus biso moto tokeli te tolingi tosalela ngo toluka to comprendre eloko yango mondele asali eza pona nini exactement mondele azotire comme bénéfice to pe profit na nsima eloko oyo. Tango touti ko se poser ba question wana nde tokoyeba ndenge nini kosalela bandeko na ngai eloko o mondela uti kosala. Mais biso tolingaka na biso koyeba te pona nini mondela asali eloko pona nini fo kosalela ngo ndenge wana. Moto mwindo aza moto apasi pasi na biso eza te toyebi toboyi te mondele amonisa biso pasi bandakala pasi mondele amonisa biso po toyebaka amonisa biso pasi ye moko kaka lisusu na nzela ya biloko nete ba réseaux sociaux nde moto atieli biso ba film atieli biso ba livre po tokende kotanga makambo oyo bango basalaka biso ya mabe. Omoni ndenge mondele azo utiliser eloko oyo mais biso to moto zoyaka ko utiliser eloko au lieu totala ba makambo wana ya ti wana toluka ko bongisa kosala de façon que pasi oyo bakoko na biso bamonaki lobi tomona ngo biso lelo te non biso tokolanda kaka epai oyo mabe ezali tokende kosala ngo tokende kosalela ngo mpona nsima mondele azwa lisusu raison ya konyokola biso. Pona nini toponaka kaka bozoba toponaka mingi bozoba toboyaka c'est-à-dire toboyaka kibomoto toboyaka kozala bato oyo bakoloba ke non batanga biso pe na exemple ke botala bato mwindo makambo bazosala eza malamu. Mundele tanga asali réseaux sociaux ezalaki mpona kosunga bandeko na ngai biso nyonso toyebi ke na nzela ya internet misala mosusu esalamaka ozomona ndeko afanda na ndako alamukaka ntongo te po aloba ke ake mosala to mpe ake epai songolo kosala non afanda na ye na ndako me azosala mosala ya leta mpe bazofuta ye
mundela sali réseaux sociaux pona ba avantage moko boy pona ko faciliter ba makambo moko boy mais biso tant toye ko ça les réseaux sociaux to comme ko ça lango na ndenge ya mabe au lieu tout ça lango na ndenge ya bien mais biso bato mingi ba africain en général pe bato ya mangala en particulier toza ko ça la yango na ndenge ya mabe makasi tozo ça lango pena na ndenge ya mabe tango yo moto oza tango yo moto oza kokabola to pe ko partager vie privée na yo na Facebook, na Instagram, YouTube, WhatsApp et autres. Oza kopesa nzela na moto nyonso ndeko nanga sans que oyeba akota na ndako na yo akota na mozindo ya vie na yo oza lisusu na liberté te po moto nyonso akendeke na réseaux sociaux akende koyeba libota na yo bafonctionne ke ndenge nini yo fonctionnaka ndenge nini entourage na yo ekoyeba vie na yo sans que osolola ngo na moto sans que oyebisa ngo na moto parce que okendeki kopartage ngo na réseaux sociaux tokoki kocontinue kosalela réseaux sociaux na ndenge ya buzoba te bandeko na ngai tosalela ngo na ndenge ya malamu biso mpe tozala na bénéfice mondele asali réseaux sociaux moto na motaluka koyeba eloko nini eza malamu mpona ye na nzela ya réseaux sociaux na nzela ya réseaux sociaux wana kaka bandeko na ngo so tobi tosalela ngo malamu tokobenga bandeko na biso mpona bao bavandi na mikili ya poto partout okobenga ndeko na yo atikala na Afrique kuna na pete nyonso toboyi te tanga mosusu bango na Afrique kuna po asolola na ndenge ya video na ndenge ya WhatsApp il faut asomba nani bamega to pe crédit atia na telefone na ye toboyi te mais mpona bao baza libanda wifi eza na bandako nyonso toza koutilize yango pamba voilà ndenge moko ya koutilize réseaux sociaux na ndenge ya bien ndeko na yo bokuta te depuis 10 ans okosala ye appel vidéo moko bomonani lisusu voilà ndenge ya kosalela vidéo kosalela réseaux sociaux na ndenge ya bien mais biso toyi kosalela réseaux sociaux na ndenge kaka ya mabe bandeko na nga tokomisi réseaux sociaux tribunal réseaux sociaux komi CPI bandeko na ngai totika boye eza kitoko te totika boye eza kitoko te bapapa bamaman bana toloba kaka mabota c'est-à-dire mabota mibimba bakoma na bango c'est-à-dire que esika ya lisano ekoma réseaux sociaux esika ya okende kofinga na réseaux sociaux koboma na réseaux sociaux kolingana kosala kindoki c'est-à-dire nyonso ya mabe tokoma okende kosala na réseaux sociaux bandeko na ngai bénéfice nini tozozwa na nsima makambo nyonso wana bénéfice nini réseaux sociaux eza tribunal te na bafamille to barelation na biso secret ezalaka lisusu te secret etikala te kitalatala na biso ya bavi na biso na malamu na mabe ekoma réseaux sociaux mpo na nini bandeko na ngai toza bato tokotikalaka bato toza babantu de surcroît eza te po tokóma na bapoto to tobima libanda bamboka na biso ke tokomi bamindele mondele ye moko mikolo nyonso arapelaka biso ke tozali baafricain et que français ya motu mwindu aza te allemand ya motu mwindu aza te espagnol italien ya mwindu aza te et parce que bayebi ke towuta bipai toyaka tosala pe en sorte que identité na biso ezala balobelaka ngo kaka na ndenge ya mabe te bandeko na nga fo balobela mpe biso na ndenge ya bien toza na possibilité wana mindele bakendeke kozwa richesse na bango epai na biso na Afrique bisengo biso toya kolandaka awa ewutaka epai na biso balekeli biso mayele parce que bazwaka babiloko wana baye nango epai na bango batransforme babongisi bamboka na bango biso tokoma oya kolanda yango nsima mais soki toyi toprofite nango na ndenge ya bien baréseaux sociaux bainternet baportable banini oyo bazosala na biloko wana ewutaka na Afrique mpona kofabrike yango fo bakende koyiba richesse na Afrique tozali babantu bandeko na ngai tozali babantu biloko bango bazosala baza kosalela na ndenge ya bien biso mpe fo toluka tosalela yango na ndenge ya bien toza kobebisa mpe koboma na buzoba na biso mondele akoki kobanga to mpe korespecte motu mwindu air nini akorespecte biso na likambo nini tosali nini
Respect ba mérita kango ba somba kango te za na magasin te okokende kokoto lobi nga na ye kosomba respect. Eza te pe kotikalaka te. Ça se mérite le respect. Réseaux sociaux oyo basala pona makambo tellement ebele ya bien. Neti kosolola na bandeko na biso, kobenga bandeko na biso. Makambo eza ebele kotangisa bana. Kokende kozwa savoir autant musu na Afrique ozwa kiton ya koluka te. Na nzela ya réseaux sociaux oyo okoki ko se former yo moko. Yo moko. Mais biso tokoma kokende réseaux sociaux pona kosala ba règlement de compte. Okovana na ndako bo olobina ke na réseaux sociaux mbala mo kokuta ndeko moko azo régler ba compte na ndeko na ye. Tokoma kokende kolakisa bozwi na biso kaka na réseaux sociaux. Kochola bandeko pe o bazwi te kaka na réseaux sociaux. Kolinga basi na mibali na réseaux sociaux. Okomona mwasi na mobali bavanda na poto balingaka mwasi na mobali bavandaka na Afrique. Hein? Bandeko mosusu c'est-à-dire batandela biso na réseau social lokola Facebook okomona ndeko moko atandela biso c'est-à-dire ba photo ko bana 1900 na 2020 lelo ya libota na ye. Donc koko ya papa ya mama ya koko ya papa ya kobota ye na mama baboti ye bango nyonso baza na kati ya réseaux sociaux. Bandeko na ngai génération mibale misato batieli biso na Facebook. Ya bénéfice na yo tango zui ba photo nyonso no tie na Facebook kombo na ngoni ozui eloko nini osali nini tango tandi ba photo ya libota no mobima ndengo wana bénéfice ya ndoki nini oyeka ko faciliter ye vie o faciliter makambo nyonso yaya pona nzela ya réseaux sociaux pe bandoki bakoma na bango kokota basalela ka réseaux sociaux bandoki. Fête ya bébé ya une année, bazui sal monene. Faut pas filmer en batia na réseaux sociaux. Ba yaya toke wapi. Eza pasi. Papa na maman baza koyoka na lisusu na ndaku te. Moto te kati na bango mibale akosala ndenge tozalaki koyoka papa na maman na biso to même bakoko na biso que mwasi to mobali akende na libota ya mwasi to ya mobali koluka lisungi pona ndako makambo ezosimba te. Eza te solution ekoma nango na nzela mokuse réseaux sociaux moto akolinga kotruke yo akokende kokuta information nyonso etali yo kaka na réseaux sociaux. Moto azokufa pembeni na yo olio luka osauve ndeko na yo ozwa ta telefone obenga hôpital obenga mbila boyaka na secours ya ndeko azokufa yaya okozwa telefone ofilme ndenge azokata pema lobi ozwi otie pe na internet bandeko toke wapi ya malamu kati na oyo tozosala eza wapi. Mama zo kwa kote ya mwana ndako te me akokende ko exposer mwana na telefone na réseaux sociaux asaleli mwana message afingi mwana nzela ya réseaux sociaux mwana na pa lokola aza mwana ya mama to ya tata na ye pa ko répondre papa na mama na ye na réseaux sociaux. Attends, est-ce que mundele motazaki zoba ya kosala réseaux sociaux to biso bato mwindo nde batamangala kutu koleka biso nde moto tozwa bazoba poto yebi ko bandeko na biso mzuba africain ya bandibu na banani wana mingi tomonaka makambo na bango lokola ya biso te mutakala ya baafrika batamangala esambwe na internet. Le linge sale ne se lave plus en famille. Et si la banda kala dire que parents na biso basaleli yango des années ba génération ceux qui boni basaleli likamona ya le linge sale se lave en famille. Mais biso tozwa tribunal na biso, CPI, cour de justice na biso, YouTube, WhatsApp, Facebook. Bozoba nyonso fala ki to bomba to kende ko sopa kango gratuitement na internet. Yo ndeko zo kena ko tia vi mobimba na kati ya internet. Lisungini nezo zela na nzela ya net. Conseil de famille ezalaka lisusu te na mabota. Papa, maman, na bana, boza koyokana na ndaku te, bakoya kofingana, tope kolokana na internet.
Moi sina mobali bakolingana pe bakoboyana na nzela ya internet. Bandeko bakowela bozwi to pe ba héritage na nzela ya internet. Ndeko zali ndeko aza kokata pe mapembeni na yo benga secours non. Okofilme na telefone na yo po kende kotia na internet. Mobali to mwasi avandi na poto akosenga ndeko mwasi to mobali. Mutakala na ye po na kosepelisa soki miso to nzoto na toyebi te. Tango bakotindela yango moko lekoza ke bakalangani na internet. Bandeko na ngai. Est-ce que le monde entier a besoin de kotala mutakala na biso? Baza pena na besoin de kotala mutakala na biso? Esuka na biso bato apampamba tosalaka makambo te tokomiti komona bandi banani basali ya nzambe sadi bao tozobenga bapasteur. Nzambe alola soi-disant homme de Dieu bazelaka lisusu te ke bandimi na bango baya na église kosambela baya na église koyoka mateya bazelaka lisusu te bakoma koteya en direct bakoma koteya en direct oyo bateyaka pe biso na direct wana jamais soki okende na kuku to mpe na kuzu okokende kokuta bango moko bazosalela yango jamais. En coulisses basalelaka makambo oyo bazopekisa biso na direct wana. Parce que lelo tokomi komona kaka mitakala ya bapasteur. Mitakala ya bapasteur tolembi kutu. Tolembi mitakala ya bapasteur bakomi koloka biso direct live. Okofana ndako bozo kanza soke loko ndeko moka tindeli yo message na WhatsApp. Tango zo kota WhatsApp we okokuta bolongwa monene ya nani ya pasteur. Ya outi kote ya kala te bo yo bolumbu na WhatsApp to pe na Facebook siko to sala nini to retenir nini na oyo te ya kibiso. To retenir nini? Vitesse ya internet eza kopesa vertige. Tozo iba kosalela yango te. Mondimi kaka oyo pasa zaki kote ya wana ye wana kaka lisusu bake kokuta bango ba photo na bango mutakala na bango na internet. Vitesse ya internet. Tokei wapi bandeko nanga où allons-nous? Tokei wapi totala sima tozonga bato. Bomoto na biso toche wapi? Totika boye bana ba mama pe ba papa na biso. Tokoma biso pe ba papa ba mama pe ba koko tango mosusu na mabota na biso. Nini ya malamu tokotikela bana na biso to pe ba koko na biso. Po internet abombaka na nyonso. Bandeko nanga internet abombaka nyonso. Biso nde tozali koyeba yango. Faites des recherches bokomona ngo makambo nazoloba oyo. Na yebi ko bamso bazoloba même makambo ni azolobaka ye oyo. Oui, internet abombaka nyonso même soki yo o effacer yango na téléphone na yo to pe na ordinateur na yo, internet atikalaka na nyonso. Eza na makambo mingi toyebi te biso bato tozosalela internet. Ba mafinga na biso, ba mitakala na biso, ba photo, ba video, ba commentaire na biso na net ekotikalaka ya libela bandeko na ngai. Il faut toyeba yango ke ekotikalaka libela. Pona ba oyo ba kondimela ngai te bokende koluka na Google. Nini ba bengi réseaux sociaux avantage na inconvénient nango eza nini? Ekosala biso bien. Ekosala biso bien makasi. To utaka mosika pona koya koluka vi na bamboka oyo tofandi. Pourquoi pas to profiter na nyonso ya malamu oyo mundele atie na disposition na biso. Kozanga koyeba bandeko ezali wa ya ndambo. Bandeko mosusu oyo ba yesika na bamboka ngo tofandi. Na kokoma mbala moko kaka. Auti kokoma ake komiteka na mundele c'est-à-dire na pete na facilité moko impossible. Nande nini? Yo uti koya ngunda kutobwa kite. Lokola kuna epa yo uti fo olakisa na bandeko oyo batikali pe ba ennemi na yo ke okoma na poto. Alors yo wana mwa bilamba bakabeli yo tango uti kokoma pose à la propre. Mbala moko yo wana tomono na Tour Eiffel. Mbala moko na Champs-Élysées.
kokanga ba photo, pe ko publier na Facebook, WhatsApp et le reste. Mais ndeko nanga, est-ce qu'on yebi que na ba réseaux sociaux oza na besoin ya kotia net biloko mosusu net date, on a besoin ya kotia date ya publication ba photo na yo te, mais internet a kotiela yo yango. Eh oui, yo tie na yo te. Mais tango mbila kokende koluka vi na yo na internet, date yo tiaka photo na yo ekobimaka po internet eza ndenge wana yaya. Internet eza ndenge wana bandeko na ngai. Mais toza mingi toza nkoyeba ngo yo tie na yo date te o publier kaka internet a tie date. Que kingani atiaki photo yo na date kingani. Etikali. Ngunda na yo tango okokende kobwaka date nini okotia po mundele akotaka réseaux sociaux po na koluka nyonso. En tout cas, information akende ke na ekoluka. Tango akokende koluka information na azua ngo ba photo na yo tiaki tango okomisika. Na tango yo kokende siko kosamba po tosambaka. Oui, basambisaka. Tango eza kobwaki ngunda basambisaka yo ndeko ba photo ya bisengo na yo tango omonaki Tour Eiffel, bisengo na yo tango olekaki na Champs-Élysées, yango nde kopimela yo mokanda na poto ya yango nde kopimela yo mokanda po heure bokomaka ke obeti lisolo na yo kuna na nani otindi bapimeli yo mokanda ale okomi koganga batamangala baza bien te tolingani te anga bafundi ngai batamtema mabe yaya yo moko mutamtema mabe ya liboso numéro 1 yo moko ndoki na yo ya liboso numéro 1 yaya yo moko ndoki na yo ya liboso ba exemple eza ebele tokoma koswana kaka na internet leki na kulutu mosopo moko bayokani te pona likambo moko ya moke boza na bayaya boza na bamama batata batantine batonton bazali po kende komona bango puisque bino mibale bozwi solution te boluka bato mibale bavandisa bino basunga bino po na nini komemango na réseaux sociaux tozopema lisusu te na likambo ya réseaux sociaux oyo tozopema te baconflit nyonso ekoma réglé kaka na réseaux sociaux bozoba nyonso bana toboti bakokolaka et puis bana wana lelo bazosalela réseaux sociaux koleka biso baza na vitesse o biso toza nango te biso baparent na bango combien de fois bano bango bakobotaka makambo tozotika wana eza batrace eza biloko bana na biso bakomona lobi mpe bakogangaka papa na mama basalaka makambo oyo na heure wana mais c'est que ngafuna sala pire yaya est-ce que tozosungana est-ce que ya malamu eza wapi na kati ya buzoba wana ya malamu eza wapi tozonga bato tobosana te ke toza babontu toteyana tosalela internet ndenge mundele azosalela ngo mitakala boni ya bamindele bomonaka na réseaux sociaux soki ezali te ke batie filme ya mabe to soki likambo moko boye ya mabe. Est-ce que bomonaka mindele bazokende kosamba na réseaux sociaux babwakani mitakala ezala te ezalaka te kaka batamangala référence moko mabe kozala mutamangala ekoma na soni bamisusu bakoma koboya ozopesa ye mbota ndi million na français parce alingi toyebakazaka mutamangala epo aza ne mutabuzoba te alingi te ndeko na yo mutamangala lokola yo ozopesa mbote alobi pardon Fatunyo nini olobi nini parce que alingi te oyebakaza mutamangala buzoba eleki biso buzoba eleki bandeko na ngai nalingaki totala biso na bino kote wana ndenge ya kosalela internet to pe réseau social et to lekana ko corriger muke parce que ya mabe eleki to lekana kotala pona bo bayebaka te ke ezalaka ndenge wana bakende na internet kaka pe lisusu bakende koluka soki ona lobi ezali ya solo to pe ya lokuta baluka ba avantage na ba inconvénient oyo esalaki que mondele akela réseaux sociaux pour que ba comprendre ndenge nini kosalela réseaux sociaux pona ba oyo
nazokisi mitema na nzela ya lisolo oyo nasengi bolimbisi po toza bato nakoki koloba likambo oyo mpo na ngai namoni keza malamu me ndeko amoni keza mabe en tout cas alimbisa ngai mpo naza kaka moto balobaka kaka on ne sait jamais mpe mpo na baoyo bazwi ata eloko moko to en plus na nyonso oyo nauti koloba lelo nzambe azwa lokumu na suka oyo na kosenga na bino nyonso bouti kolanda ngai ezali ke bobosana te kolike pe kopartage video oyo po biso nyonso toleka na kokomisa chaîne oyo lelo eza moke ekoma monene pe bandeko oyo bakwei mbala liboso na émission na ngai bo hésiter te bo s'abonner bo aimer pe bobosana te ko activer cloche ya notification pour na ba prochaine vidéo nanga nzambe na lola abatela bino bozala malamu na nguya na yende tomonani lisusu au revoir.